ceux qui nous suivent partout dans le monde, c'est Congo Suisse TV. Yangonde ma solo ya solo. C'est toujours moi, votre sœur Iguette Ntumba, la mignon du Seigneur, avec votre émission Savoir Plus. Baba Nadi, yo okoka okachwa. Congo Suisse.tv ekiti na kati ya ngiringiri. Balobi bana ngilingo toboza ya kosepela. Pamba te mapinga ya Maître John ya Mama Micheline baza awa na kati ya Ingende. Balobi toza précisément na avenue Ingende. Bana Ingende, bana ngilingo to ya bino angwana. Na memele bino masola kitoko. Donc moi surprise mona sali yango bondi mate kezaka kao Congo Suisse. Na memele bino artiste comédien ya mboka oyo. Bino mo boko découvrir azanani. Ezanani Tolanda à suivre. Makambango nde yango ywe. Oye comme ça batu bangebu gebu. Nana yaki na nani na Congo Suisse mutute. Donc za mama na surprise na sali bino bana kini bana braza monde ati ba bien nga ba Maître John, ba Empereur Saint-Marc. Makambango yango yo. Na ngambo na nga gauche invité kitoko artiste comédien kitoko Soliera dongo dongo te Aurelia dongo dongo la Fufa moto na Thompson Okanga. OK, bonjour papa dongo dongo Damien. Bonjour maman mignonne et Goethe, maman Dele, Wangengisa Giska Moulile Zali. Snela Katanaï. Maman. Merci vraiment na linga ko fla makambo esala nga baye. Papa Damien lelo te kotala yo to te beta de santé na yo boni oza malamu to ndenge nini. Tunto yeba. En tout cas, on a surpris. Ça fait surpris de mais par la grâce de Dieu, nous vivons toujours en pleine forme. Et puis, selon la conjoncture, quoi. Ok, merci papa Damien. Tu es ma solo à Kati. Parce que Belé, bah éviter Damien Zanani. Dongo peut sous-sounan. Et mal quoi des combos différents. Hein. Ton a dongo dans le bid Damien. Bah on a dongo à qui dit à groupe rénové. Ce que Damien va éviter. Tonto eba Damien wana. Eza combo na yo botama nango. To Damien zaka kakomba pesa o kakana. Nakata troupe. Ok, merci. Damien Zakombo n'a pas prénom vraiment. Tant que nous sommes en maman, nous sommes en a force à roya pour notre travail. Na boy vous changer combo. Boy vous changer combo. Na joué quand la combo n'a Damien donc Damien c'est mon nom vraiment propre. Prénom na yanga Damien. Au monde na nzela Damien. T'as une carte d'identité na Damien. Na comme Damien vraiment na boy ko zo combo mo bosongolo na tikanga na succès o yanga mo ekende pena liboso. Papa Damien bandi carrière no wapi. Carrière nanga artistique ya comédie na bandaki yango mwangonga muke na bandai na président Moboui que je salue à passant président Lizzy Bampio ya utaka esika moka na dazana président na Kikedi ndeto bandaka na ye na mwata muke na bandaka carrière vraiment na ye wala baneni aneni vraiment bane 1999 je crois 2000 là. On a pas maintenant jouer kana combat Damien to kaka na combat dongo ndengo yena pas kiké. Non, j'ai pas sobriqué les noms. Na tikala kana Damien. Travailler kana Damien, tinande na zali loboye. Mukili ndem de nge changer nga combo yo tanga tanga ya mukili bon. Ba batala rabiso alinga rabiso ya mukili. So ba bénir yo ba baptiser ne lo mo bofo ya mbango po yango nde bango balingi. Siko combo ya dongo wana e uta na groupe ya rénové to ka yo moko memaki yango obité tellement Damien tala mingi na ke na ndenge na ngana combo mususu pona salama na troupe wana. Na président Kikedi, c'est maintenant 9 ans. Ah bon? C'est-à-dire 9 ans na président Kikedi, je suis le cofondateur de la troupe. Et ils sont où ça public noté les chefs du groupe. Donc c'est-à-dire Olongo Zorobabel et mon Damien. C'est-à-dire na tabani na président nga wana ta ebele. Tant on a c'est pour président on a le bino na bandana ils atamuke. Tamuke puis na ka to bandi boba et simbité président nga Zora benganga na téléphone tout Damien na monito zala na yo to tambola na yo pour président pas mika un peu ko bunda beta pour ya bundi parce que lui maintenant c'est 28 ans de carrière. Oui. Kotalanga ce qu'on a banono na 9 2000 28 ans de carrière. C'est-à-dire za wapi. C'est un parrain oyo vraiment nzambe faut pesa kaka mingi pe fa chaika lo boko pinga na lo ba chaque fois ka ba bien donc ça dit que tant on a bandine tant on a nyonso la travailler kana combat Damien ti lilo combat Damien pena ilongweti pour za yanga dongo ozolo baniza combo pièce utu sila wa pièce ya kumbaki mbiko rôle mon a joué qui on normal école parce que normalement linga na wembara dongo trop ba dia ra dongo mingi et puis so tali bilio na kin dongo comme te kama welo yo mondo za tam so to dia dongo so zongi tam so dia dongo et puis dongo pamba te côté Missoni.
vous comprenez place dongo dongo yé maintenant il kangi sikate na iboto nango Damien te pour dongo dongo so na bita nango seki na bita première pièce na bita na dongo dongo ango total non est-ce que longo la Damien Damien kombo ko botama ti olongo nango na ba place na utina président Liziba na nango na Zoro Babel pe na ka kubu yo ta yo pa kangi maso na kin bana poto ba yebi ango kangi maso na kin c'est que to take bango sous place ba kimeli ba lobi ke no kin était poto to komo take bango na ba point tout et surtout to tomber pas na la mignonne o mo kin mo yemona donc c'est-à-dire dongo na jouer sécurité. En tout cas vraiment papa na biso Damien la message ko mi papa Damien parce que na Damien ça la ranga penda ba yé parce que la minute on a mo nda yo moko na personnalité na Damien to tina dongo à part tout e ba papa Damien oza e colonie na TV na bakamba bozo be kolo mais parce que ba fan yo bazala bezo ba ke camarade nanga moko aza na Afrique d'ici maman Lydia bonga molonga na papa Didier Mbao j'étais salé à passant ya azala ba azana agence ba maneke na Afrique d'ici aisika na sepela na dongo ndenga jour surtout pièce auto ko leka o dongo côté miso abi mama soko kei pardon tunelanga hier aza colonie pour Lydia bonga mu Congo ya mobile ya bonga abitunelanga est-ce que aza mu Congo ndeko nanga to aza muluba ndeko mobile nanga Didier Mbayo te bon Lydia bonga na kosiote tango le babo Marcel Kuntakite na Toulouse na France à Sekinga parce que c'est mon grand frère propre habita Petanga Bombe Colonna mais maman Lydia bonga naza école mobile no penzate maintenant moi province moi na mobile na donc c'est-à-dire que na motete là waouh 100% motete là donc batete là o balia ka baloso chaque na loso ke mafumbe c'est loso o balo baramo yo yango wana en tout cas vraiment en tout cas j'étais salé à passer Cordo Paul au Pungumu Pungubu Oshima le grand réalisateur donc qui mutete la ya solo Paul Pungumu yewana boye pa linga loso na moi beloko lobi wana OK to ce qu'on a nsungu na fungoli ce qu'on nzungu pourquoi Damien on préférait que jouer Kizengi to Liboma et ça que passe ton balbal qui non Damien Rokoma Kizengi ça la rabino ndengene ça la moi passi président nga Kikedi en tout cas j'étais salé à passer au ben Kikedi président ya respect mon bolonga na maman langa chati Buzu maman ça m'a pambola bino et ça la pas cité ton okaki okoma Kizengi tali boma et ça la que ndé ton okaki jouer bongo dès que le président merci ya au ben tingi Kikedi te kadi mona ngabenga kai mutu montre moi la mo Congo ngabenga kai mutu montre c'est un génie moni bablo mususu ya na mokili ali tant on boka bablo na ba répétition ba dongo na boka ba nini abisinga bibombe lo kwana ya na mokolo bimisango et puis so bimise lo kwana on dimanga o matalisu par rapport à place aux ali voilà yé président taloba ça ba dongo na so ba ba répéter côté na répéter ba sepeli abi bombango et bima puis so e bimi o mata par rapport à place aux ali c'est-à-dire so succès nous ça et ça boy et na mona yombeli kambote pour wana c'était mon président na mona mabete et comme ce que na boa ke loko tanga bilanga ke liboma yema bilanga Damien yango lukelo na bima bimisango so bimisango wa et si lokei ndi na jouer rôle ba préféré angote rôle ba pesa biso pesa OK ba pesa ko pesa et puis le quoi les artistes font ça complet na ki ma rôle te na boya pe rôle te le président le binanga bi rôle yo suka nango zo kendo ko makiol tant pe na ko makiol tant on a briefé tableau et na petit nanga Jean-Luc Kyonga Mateko les techniciens des troupes tant on a briefé le binanga bi bon boka ce que loko no mais luko pesa ngwelengi vous comprendre pour dongo des années suki dongo te ya kana suite nango mo boyema binanga non censure suite ke na censure mais suka banga pe censure bino banga ngo makasi mais yo kana suite censure yo kana nango bon o ba beta ba biso ba na écran censure azora ba biso azora bisote prévenenga moko na kenda osamba mbala kombe na censure pona ba na biso o ba nga ba compagnie o mabe mais so expliquer bon normal tu vanda otika so to oleka ndi na mikaki et donc on attend que côté na beta encore na beta kango na beta kango mardi na tournage et les dimanche mon écran dimanche prochain il faut de beta Mayalos tant to beti Mayalos to cancel le roi mokileo qui a monté président bandika ko présenter artiste bandika ko présenter artiste abina bango na présenter bino siko mutu mo beti lo mo bo kalate bo yo kanenge kanga tant on a bimana na lobité mokile gangi dongo to kamwe do fedi dimanche mon kaka et quand mokili to kamo jango parce que on a ndenge pe yo comment na comprendre que président a génie président a génie parce que abombi sange loko na sanduku nga bulaki epola mais tant on a yo bimisango e gangi ti le kombo dongo etikali OK na kati na kotala boy en tout cas na sepelaka pe na troupe rénové Kikedi en tout cas vraiment félicitations mon président
mais ça comment ba respect parce que là il y a groupe na bino ils a vraiment malam surtout tali vraiment la makambu ya ba film so ba doit vraiment la télé za mabe et donc to yeba pona habillement côté ba fille bino mo bolobela bango to bozala muto za charger côté habillement ba fille. Non, ils ont organisation. Ils ont organisation. Tu as vu travail. Moi, c'est place plus aux alliés. Place c'est plantant. Donc c'est plantant la maternité que au continent TV ba mon robo. Mais ce que ba plus au rôle on a besoin de routine là. Na rôle ko la sur la mbam laïté. Il a besoin de me pousser jouer la robo. Tellement besoin de ces bases mingi na culture africaine. So en Afrique to en monter la ba midele. C'est que y a un côté besoin au Kendaka. elongisa biso totinda bana ba fina biso te bolata ba miyeba so continue ngo yo mona scène de so yo ko akotrement te ta ilo ngo jouer na akotrement c'est kokani voilà de biso fo o yo zo jouer na akotrement na yo ils a identique on dit musa biso ngana bana donc rôle pito peso pena ki pité na yo la sa biso ndeza même tant ngo jouer ngo même sensible occupé ta kanga parce que rôle on doit jouer à faire montrer à éduquer batu qu'il faut pas être comme ça oui c'est ça donc biso to gena ndengwa mais to zate ko batu ba raté babunga la bazali mais tellement tout banda ko indiquer na répétition parce que c'est la mère des sciences il y a un moment to kende la ndengwa au moins te kende ngosolo ba pas comprendre te babi est-ce qu'on a dongo est-ce qu'on a Damien oko ça somo expression moko boye bisika papa la ngai Jojongo nda imene tango za na Paris magaza la Dubaï bientôt songa na Paris amona ke oui c'est lui vraiment dongo il y a groupe rénové qui kedi c'est le somo eloko wana banti mbeke eza vraiment yo po ebele ba iboka na voix babika na voix oui ba iboka na voix mais ba transformation no sala ki on ebele ba yebika la moi ba biloko beta mais sala moi eloko la moi tonalité banti mbeke eza vraiment dongo ya papa na biso qui kedi oben. Ah, merci beaucoup maman la mine nous peut sanga ba devoir nani ngo luka ki su dongo wana bon ça va OK nas artistes artiste à complet nas ala iboy yango isa dongo côté michoni yoka michoni dongo côté michoni yoka michoni allez na ko kate moi deuxième verse faut en tout cas bon merci en tout cas bulukai makambo Jojongo na imene yoki ngate yo lukaka babiloko pepe kisa ige masimango akuna biloko moka malamu tazo komelanga na WhatsApp alobike soko kepa epa obeto kuta nana nina tout denga likamoliza nani ige masimango aza na Paris tema ndefo comme le roi Ndele mazane ka congolais na bisawa abi mukuta na kikedi bien mutu na moko artiste nda mutu artère na moko tuni na question abi ngape na profiter na tuna poza question ige masimango papa pourra bosala ranzonzi te na groupe kikedi bapesa bino moi carte rouge to bino mo bolinga no karte ko sala tout le monde baninga ni basala ba nzonzingi mais na mona bino na nzonzingi te eza nini ko sangana baninga bien merci good so qui parce que c'est moi l'administrateur so qui balobi to sala nzonzingi te na mama na tuni question na ike masimango à la Paris il masimango na répondre que so to sala nzonzingi te za bisoté moni bana na sala théâtre na kine moi ba koteri mo eza na bisoto qui pa koteri te parce que bisoto kangi ko na biso qui sasa na Congo qui sasa na Congo so to take bango kuna nde na lobi tant bino bo comprendre kuna nde bondo yebisa ba oyo ba triaka bisoté o ba linga bisoté to na posa dongo to na posa kikedi basi la skoma ele parce que ba producteur ba yanga na ba producteur bana ba tuna bango ba yeba na ba sola na bango o bango ba yeba kombo ba sala kala parce que kombo muzezo bima lelo kikedi a fait 28 ans kombo na ye lelo eza 6 rediffusion ya diffusion te oui mais ce que bato basali banzonzingi wana baibani ba producteur so ba producteur wana so ba yi abengi par exemple nga Damien na cour na pièce na boye na poso pour nga artiste so bana temps ba jouer ya ki Damien coopérer na mignon dans un 10 ans azu mignon na li producteur a yebité tant ce producteur il nega ba sui ba lemisa to so tangela nga bango et puis luka ya yo so ba bana temps mon frère il na banza comme na expliquer biso ba yakate so ba yeto kanga artiste té OK qui éducation na ye akanga artiste té il faut qu'il a de chance na ye il mo apesa biso déjà bi atana timoli libulu na kundio na zipi so ils attendent nzambe au mona libulu ani ko pasuka yango moko obimi po nzambe mutape sur temps donc na ko kanga mututé donc si je comprends bien ça des kambo ya ba côté no ba tracasser no ba nini tricage ye président wana na batuna ya ninka asala bana na ye aboy kokota bobanga na rappel de bozana bobi moto ki kede en tout cas ki kede pe doser na moto ko obe za nini mais so ba doser moto ba mama chati to lamba na nini so ba doser moto to ke tozonga na vraiment bo moto ke oyo to goleka oyo ya dongo
kotelemisa epina kini makasi bato baokima mbangu na butu mpona kotalaka kike na mbwete to mpe mbwete to oyo nati papa en tout cas eza terrible kike da simba eloko kobomba te kike da sali makambo yoko mozambo après ye eloko ne kike da uti koningisa mpo mbwete to ekimi susu bato bandako par rapport otaye koleka lisusu eloko niki kida otoningisa temba lui so oyebi nzambe mosala na oyo ekeli okoselaka nzambe président kikedi abala mama prophétesse oyo mozobangaganga masha tinsiki sikoyo ntango président kikedi abali moto na nzambe ye mo azaka apotre soki oyebaka te se apotre soko babel wana église nani pardon église ya biso kombo nango ya mama chati église ya mama chati kikedi patemi na cher azoteya na balorx azalaki na malgré akati akomi kovo kikedi mpena na bani azalaki na balorx na patemi mpe na cher ate alléluia amen wana pasteur jean digwa kosilike nzambe na ngai ya solo même papa na ngai pasteur Serge Matadi na yovi ntongo ayoka makambo baartiste ya comédie bakomokoma bapasteur sikoyo ye moko nanu e moko Zorobabel e moko maître 7 moko na balorx sikoyo baondima ndeni oyebi pourquoi ils sont jouer ba rôle wana ezalaka ye moko mpona apesa yango bato te mpolani parce que ba rôle wana eza bacombat ye moko apôtre mama prophétesse na église la sycomore c'est ça le nom de l'église wana eza na commune na matete na ndako wana ah bon église ezalaka wana so olingi otetembe vendredi lobi koya na répétition te banda na ndako ya président na prière ndenge ezalaka maître Jean Mokende na sycomore donc ça dit que soki ozojouer rôle wana oyebaki bandoki odévoile bango bato ya misala mabe odévoile bango mboye tete oyo ozomona to odévoile bapatron bandoki en cravate comment tu te dévoiler bandoki mais en cravate c'est-à-dire que azana ba combat so combat na ya kolala na ita msota mkwana c'est 17 parce que yazana ma distraction ndito kendala ya mo magie ko kota mwa nini mais mama kuna yiki kama bolongo na se na combat papa okoya ba combat noti ozwa ete tamsuna tingabo na ngana mo musala nzambe te na nga tamsuna kenda tamsube na kenda kate c'est difficile okota loko moko boba ba mekio ba jo facile roi bonjour mais papa il est protégé excusez-moi il est protégé très bien et pas maman dem doit protéger. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours mingi qui nous quitte. Vous comprenez biso. C'est que c'est na biso ezali parce que to ça la public oyo ba olinga et puis oyo ezo ça la malko réalité. Et là c'est la réalité. C'est-à-dire mutu mo ko la TV à se souvenir na likamo boye oyo eleka. Ah na mona ngo boye. C'est du vrai. C'est du vrai pas que lointé de gauche à droite qui dit asiminde musala. Et puis musala na atienza mbena ili boso. Seigneur Dieu conduis-moi na oyo ne songa na osala. De to so bali pamboli oyo na osala. C'est qu'on a génération na bino oyo. Babino na bapubo otanga bakomboka mama igete yaki alobaki na fingite na génération na bino ndenge bozawana oleki na rejouer na génération na biso bon na jouer ka Kingaki Damien oleki nani te nga jouer ka Kingaki Damien aleki na mutu te bona kata troupe na bino na leki mutu te ata pita ata pita petit nanga matego petit nanga président da président nanga bango et na longoli yaza cour des grands na bina génération na bino oleki penda nani na ba troupe wa mikemke na sima ba nani wana na boko tanga kombo po ba te ko attaquer nge pour tanga kombo a troupe en tout cas bolimi c'est ça musana osala eza ba public ne ba fan batinda ranga comparer donc na tourni oleki nani na ba troupe mikemke na sima o bana ba poli na ba baza respect ba troupe wana nyonso ba joueur na bango ba pe na ba acteur na bango ba jouaka ngai pe na rénover na jouaka c'est-à-dire que bango tout na moto na l'équité nga sala ndeka musala c'est-à-dire que les comme des rôle ba pesio et paté bêta yango ça confirmer c'est tout voilà c'est-à-dire pour les gars moto fait que vous pas ça ngani rôle moko musala moko vous pesi yo bêta mais tout ça biso mbelo moko parce qu'on est na yeba na l'équité na l'équité ngali na mutu te na l'équité mutu te vraiment na mikiti na ngalo wa zete za matombola ngata lolenga bo marque na ngwa na l'équité mutu te babi komi kitsande futaka malamu ya solo mama papa la so Damien tout le balisto kota skola mo zindo to fonga sko nzungu na bise lubu ya lelo et lubu le lesande loba toyoka répondre nde na nyonso papa langa Dani na mboetete aw o jouer rôle ni jusque là na mboetete na on a intervenir te na on a intervenir te pour mboetete efungwa mi na 5e épisode ah bon biso na scénario to bien mboetete za bloqué mais ce que ça nini efungwa mi ndeni efungwa mi de sikoyo peut-être bon moi na épisode de autres fungama et ça vous m'a aidé à nani amboité tout les agents Kionga matiko wana chef nanga mala mingi bana PC merci idée na épisode et parti zo pesa ditoko ce qu'on pourquoi pour ça là ka
mutu yemo rapesi par exemple aider Ndoki pas yemo ta misali Ndoki mais bozo bopesi son président c'est que rôle na erokokana yeto bopesi son ka leader na uti ko histoire que na notre leader est super leader mo super moni na d'ailleurs baron la Ndoki pe pampifo ya zwaka na arba benga ngo ba tragédie être tragédie mais le roi yé et puis ça met les mouvements sur tout na sur vérité même net le roi na bablo mso akota ka incarne la kebuta mso nga na limité na ko ma pété faut ça la franc parce que biso doit coacher parier moninga na bandai tete na biso mo morceau ndamu na bandai boy mais na yo yeba ngo comprendre ngo na zoro babel donc c'est-à-dire que la tragédie c'est ça j'étais faut mokili mon lelo yo bana mso bakuna banda quoi asali mabazo koyoka take tambola zongi mwana mwa mukebe papa na banga ito mama bana bengelo kikedi mwana kimicho autant que kida oya akimicho ça dit tragédie mais na yo azobeta wana et ça faut que ça jeter pourtant bo sali scénario bo beti papa bo tel que no o mtaza ndoki lo tel que place wana faut tragédie yi mo fazo déjà pour ngana kanga ni place wana ay place nga kangiao na boy bat ba te simbiteza yemo ko simbate na yemo ko donc c'est à dire que yango moni a supporter ba rôle le pe ba kilo na ngoni soso ya yemo supporter pour na bank ça pe bangambo ba msusu ya pe mwana mongi ndoki boye famille na yeba lukaka yeba bundisi parce que ndoki ya ko dévoiler tango dévoiler ndoki alingi te lo attaquer yo tanga attaquer azuyo kikeli ndoki so iba attaquer zoro lelo soki lelo nzamba sali vraiment grâce que Damien vraiment yokani mokili mobima monde entier quoi Maître John Paya le bok maman Michel Paya le bok apesi mbongo alobi le mois pas kikeli sala borna yo est-ce que vous sala ngo c'est pas le moment et net question na ko ki mangote na yo clairement que c'est pas le moment c'est pas le moment le leadership n'est pas donné à tout le monde le leadership ça soki comme ya yo nzamba ko yebiso et puis ça mel pe na mutu nyo sauter cause la sima que je vis comme tout le monde nazanga rappeler le roi Batutu nazo rappeler le roi Batutu c'est-à-dire que na ko vision wana na misu na nga erote en tout cas na misu na nga erote tendi moko yo tambola nanga etambola aka nanga nana mais nazana na vision wana te so ba yipa na ngai batolobi na osenga wa soutenir nga kaka mais na sima ke ba soutenir nga effort na bimaka na zaka mutu na vie c'est ça simple kolongwa boye ko sala eloko no eza ida salité na sone bo sala na troupe ne wana groupe akikedi afuta rabino to bo viva kala ba mabanga bo bwa na ba pièce wana biso ndenge tozawa biso mo artiste toza ba producteur à groupe na biso et ko na profiter ko yebisa batango poto wana nyoso ba otala wana nous sommes encore vierges bozo biso basi toza na vierge to luka mibalo ba de vierge biso c'est ça ba ya ba soutenir biso toza la bien le roi ba o ba ya ka pa na bino wana ba ko mo betela biso ba tolo bino ka na kini bon mais kempe ko essayer pe biso te bon essayer pe biso ba to tale pe ba o trop bon bo zinga Damien bo bengi mère ka bino bo zuwa ni mais to pe bo zuwa nga bo bengi pe bon to me kana pe trop pour totalement bango nous faisons la culture africaine tout le l'Afrique bino na poto kenda kala o izoleka yango biso to lobela bato ba batama na sima mino ba bi misala c'est to boyite ba artiste mais ba bi misala ba vérité ya banani ba na temps banani ba ça bien parce que c'est nous c'est le travail pardon biso misala pas gikedi pour londe muté loba ya gindogite ze loroté soki boye bo soutenir biso mais tout ça na ba vision ma bête na banzi ngwana mama mignonne moi c'est pembe so na mono na oka mabe na mutema mais na oka kebina bino boyoka na raté bo tia na baninga ba poison ko fingana makabezanga tina oka ngala lekiye ngana zana car ngakutu bona boy na zana producteur en tout cas pourquoi bino le ko na bozoni ngako le ko appelle même ça la nga passe boza penza la boyoka nité to bokenda ba réunion na bofanda bo solo la kati au moment na président ba solo la té au moment na leader na bayoka na raté baso bodani na miso baso budani na miso abana to bino bana boso mona isala bino ndenge nini parce que wana olobiango pona ba artiste nyonso to pona na lobi pona ba artiste nyonso bino nyonso botia na ba poison bozo finga de benjir au moins na kati ya pièce osalière obakeli moninga chrétien moninga na pièce elekaki afingi moninga na pièce ona kuna to comprendre to juste guerre na bosale za guerre ni ya ba fani kaka to kaka ki leader to kaka visibilité la télévision bon bitumba na bango biso za la raté ba réunion na bango pe biso za la raté nous bakenda ba réunion tini bakenda ba association wana soko ANTP ça un problème to kenda soki pakosiko to kenda soki to kanisa to kenda de deux artistes à Congo toi artiste qui ba bomba biso na groupe mo songolo to réunion mo songolo te ba toujours perdre ba tebelo jo mona yo mo lo biangwa toi assistant na badai tout comme il faut mais to kenda ko mi kotsa na mozindo te pona oboya ba mambo lobi ba mambo ba poaso ba mambo ni te
tosisi toya kokunda tata toya kokunda mama tosisi tozongi na kwena biso donc éducation tozwi pas zéro yango totambolaka nango toana partout balukaka biso même pas boluki biso mais comme nous sommes des artistes oyo ebembaki ngandi bato bazwi charge nango pakosiko toye ebembaki ngandi bato bazwi charge nango tokanisa toke oyo antpc toke donc tosangaka na biso makambo te mende baréunion oyo ya place babomanaka basalaka boye tozalaka nango te. Donc, autant qu'il pas qu'on a canissé maman la Los Angeles, coordonnateur Los Angeles. Je te salue en passant par maman la vie sauter la Los Angeles. En tout cas, il faut qu'il m'a toi. Ils ont un dark dans la maman Los Angeles. Puis ça peut nani président Blaise nini. JP Massamba te. Ah, il y a eu un mois papa la JP Massamba. Massamba na kanto kanisa. On a kuda yaka chaque fois na rep na biso. Toujours azo porter biso ba conseil. So tuni président na comme sous loko ya mbaye. Ah, ça problème papa, oza welcome. Biso Congo Suisse to boy na biso ba te to boy ne marmi ya polémique ya kofinga. Au monde to yambi déjà mutu loko Damien Boy, mon aza homme crédible. A boy polémique, a solo baba vérité, ça m'a la carte ya pièce na bango. Même si na ya barbe papa na ngambe o baete, mutu ayelo ba pour me retourner ma question pour makambu ya bango, a mo finga yo kuto lo bana lete na mituka. Balbito sala de obé mo sala. Président Kikedi, félicitations d'éducation ya bana, to ozo formé na carte ya troupe na o rénové. En tout cas vraiment je te salue vraiment. Tout ça nous sur na carte ya, na faut moi zo moi mon kié. Kolo Yesu. Mon kié liso. Ah ouais, le mta okende. Lionel mta okende te Lionel. On est ce que c'est question Emmanuela a fiancé à pasteur Ezekiel Mutanjiri. Aibisa Kingai. Pourquoi les lots artistes et comédiens ba komaraka so le lot salaka théâtre na epa ya président wana akeliboy. Ye kaka azonga boy ye même ko ba ko bana ko finga ezala penza ni pona bino ba artiste et comédien c'est en général yote en général le bitonga rolongwa alongwa fo président afutanga ite même au mona na ba TV ba oleka a finga sans tabou pas ezala rani kanda ka toka ka kanda ti wana za conseil atato ya pesa ki e place azalaki ndenge tata za omemela ye so tata na za omemela ya kofinga ba tata misusu mukolo longo finga kandaka kato jalousie kaka c'est on a eu sur conseil ya tata mon de tona zoro so zoro zo idikinga ko finga makambo bele to na okipe zoro finga ka yebaki mukona okende na finga zoro parce que ça ndinga la kisangai mais so la kisananga bongote attendez na zabo itolo baba Damien Longo na ata pona tika théâtre to pa pona ata pona sala théâtre na finga zoro ni eloko mususu yelinga la moto pourquoi artiste comédien actrice na barka balinga la rabino bien bolinga na iskamo o kwali kangwa oyo oh ma vie abimana la macheko na lobi kaka ya les ba rimeur de toka ki na ko ba téléphone na na bele non plus toka ki bon toka ke ma vie en tout cas bomba te na sala nga banki te na ka na oleka na balabala Christevi Bembo ba beti bi solo wana na boki na mungambo bona omona mama Laurentine Bisako kwa na kata selbo bolonga papa Bumba veut dire la ki beba non na mona papa na nga Gino CVD na kata Londres benga ngai alobi get Valence aza ko silika mama Valence alobi pourquoi ma vie a komi ko bimana macheko so ipacheko est-ce que c'est solo bolinga la bino mo esika mo bana bino yo no kutana artiste bel artiste te bon ezalaka nango mais carrière de génération zero beba oh secrétaire so bimana pita oh nani mama you get la mignonne moi ça pemba zo pikola misisa boya na ba groupe ba to bolinga boya ba groupe ba to bolandela ngote isa nini biso na groupe rénové Kikedi tolingana ate mabezanga ate biso ba konzi to pesa mi bekotina se so bosa ya cc etali bino mais so biso to yoki to sur preuve to tebina l'écart ah bon ma vie na mateko eza mwasi na mbali ya ndenge nini tant babandi ba bêtises na bango biso éviter parce que ça commencer des bêtises bandi ba bêtises ko bomba mais ba bêtises tata moko ta botaka mwana ina ndako abia mwasi abise ke elinga so yoki elinga obetaye oui vous comprenez ezali ni pe que koyi tant ils allaient ba buzo bana bango biso de éviter mais tant koya ki kobima franchement vérité ils étaient suspendus les deux ba qui suspendus ba longwa na rénové so botali dans la pièce moko eza passe mateko tournate wana na nini il commence à avoir 3 ans passés. Ah bon? Mais tu vas tourner. Mais ma vie a été dans la pièce. Mais soupçon c'est au Canada. Mais ce que le gars soupçon est limite aux banques bref. On a fait 6 mateko. Qui n'est pas ma vie dans le PCC là. Et pour ça nini? Pour ça qui principal. Principal par rapport à nous avons joué et comment on a passé que l'ongola y est qu'on remplace un mouton sous. Parce qu'il y a coup fait c'est ça nini. Et celui c'est ça. Suspendre bango parce que tu yo kakian. Mais tant que tu suspendre bango. En attendant pièce na isilité
bayeba yokani bango na bango bakesola na famille na bango c'est-à-dire famille moi c'est yebi famille mobali pe et yebi babengi biso bakonzi babengi biso pour baya basolo lango fanda abo bana na biso to yebi ke boye si y a problème bino groupe bana problème té mais c'est pas mal là on laisse ceux qui pensent quoi ça dit suspendité de famille bien to peksa ba to bolingote mais to peksa ba to buzoba parce que buzoba na bango to boya ki yango ndeba famille ça nini yeba ceux to tia yango na buzoba tant so ba famille pe ngawo yeba té Nous avons la place d'idée, la vision de ça. Madame Tobé Tabino Bokei, mais le quoi il a rénové. Au Luki moi sinon sur l'auto sur la famille ba biso que to lingani comme officiellement. La famille ba bayebi. Puis le kalaté au monde ba ça nini. Baba na ba. Ça ba bongo oui ba sauter. Mais oh ne to boya so yibi to bengani yo. So zo kato yibi to bengani. C'est normal. Maman fidèle ni boto. Yebi sa papa saliste boto combien za administrateur aner ayoki déjà réponse. Akanga troupeau té. Pour ça gagner troupeau. Et comment d'accord na bango ba olela wana article 15 za bango wana papa langa sali c'est boto pardon oyo baloba ba pardon pena sengi komeka ko kangate po za administrateur aner en tout cas bon merci vraiment papa na biso Damien vraiment masoleza ilengi mingi mais tant to so kende so ki ma e boy to sola so ki makaka na ba prochainement tant to koya lisusu to ko kontra pena mozindo to pindola musisa ya nzungu ya kikedi oyo akangi bana basi akangi bana mibali na kata Kongo et comme kaka kikedi ma Sophie na pedikambo ma Sophie tuntuntu ma Sophie ça nan yimba ngwana ça moi belo kwa ma Sophie ma Sophie pesambonge ma Sophie donner l'argent ma Sophie ma Sophie nzimboti parce que Sophie wana zanani yo comme nani iget ma iget pesambonge ma iget donner l'argent ma iget et sinon ba motaka ngabo longa ma Sophie la pe ma bitro bande bandaka ma Sophie so ba tema iget ba kikedi c'est là et my get ba ko tanda kute ba fa na bana ba kambwana we bina lupango okay timba so to cheka my get ba ko tasina ba kute oui pourquoi yo kanisa okisi mais à qui c'était papa et ça par rapport à ba mesana ko yo kande générique bien ça la raté obi que yo ça la raté façon nzembona générique na betara so bandika na air na botara théâtre na mais dimanche tout ngala mona papa mokola so ki mamba kwa kuei ki ke de bandi yo ngo ba ki ma Sophie wana leki molimo to pesa yango wana za koko c'était salia passa papa moyo de gauche wana za koko wana keba wana batushaka raté wana benga ke président ya ba artiste c'est-à-dire que ba mesande na ma Sophie ça tout simple et puis ça un nzembo simple mon générique qu'on a toujours par rapport à première pièce à rénover c'était je crois 2000 pour 2012 ou 13 comme ça tout ça la première pièce ça un mboka na bien et le président ara la quand il ka génie à la ni film ils a différent quoi toute ma première pièce ba génie ba nini ba fond sonore nanga ba blue nanga tout et ba nzaka mbunda na nzembo mo ya mboka toujours qui générique de meka na ma Sophie total ba fond sonore zaka makola ba tout ki mamba na mboka mbonde beta ba blue kwa bongo so tant to bandi générique na so to habite ko zo ni nzemba mo ni nzemba nzambe to yana ki rénover na TV ya nzemba balé na biso vous appelez la balé kuna oui ya nzemba balé bon vous a complet oui so petit nanga tout moi nanga ma vie yanga to na silu kunga telemia wa boye avant de bien le ma Sophie donc ma danse dans le keta ba bon ya nde balé na biso nde to bisa chanwana so ina repoya na repo mona ba balé betaka na ba ba bina ma Sophie nde akasko chanson fétiche oui Kangi Congo tama Sophie ko chango te loko boy ba bina ba ma Sophie pour vous dire que dongo ba yibi yango dongo ba betango na ndule oh voilà na téléphone na website mu tabedi dongo en tout cas vraiment en tout cas dongo ba dites-moi betango et betame zo kanga merci de revenir ko chiter vers la fin de notre émission savoir plus na bani boza vraiment ko sepela ne bo bana ila no dongo na c'est une surprise à côté mituni yoga mituni en tout cas vraiment merci il ba souka nini pour na ba fan na yo na ba balandi émission au savoir plus ya la mignon du Seigneur pe numéro contact na yo conseil asuka na ba bazo critiquer dongo Damien merci na ba balandi ngai o pena bazo tamba yo kangai merci côté na bungi na za mutu l'œuvre humaine n'est pas parfaite bon mais un peu ko limbisa nga place wana mais côté on accueille bien en plus sabino numéro nanga bobenga bo féliciter même sur WhatsApp et ça langa bena makasi bino ba liboso bo moninga émission nga mo na vani mo bimba bo mais un peu ko soutenir ba idée surtout et ça langa bien vraiment bozunga na plus 243 88
89 63 57 667 plus 243 89 63 57 667 ou asepeli na ilobeli nanga to na façon nanga na se défendre liboso maman moi ça pembe abengi pour na soutenir nga et ça langa bien asepeli na bino no soboyoki pour na bato ba mona ka eza kisi to eza to ndenge nini non vraiment so tenzambe liboso ta satana sambelaka boyi ba satana na kuzu asambelaka comprendre les arabes qui citent biso tout sambelaka et amamba nzambe les attend bo pesa biso pe temps autolia le roi baninga balé bo pesa biso temps au le roi baninga pe bazali biso pe to vivre to kutanga musala na biso ezabie bo soutenir biso groupe eza ya bino groupe eza ya Congo et mboka mususuti bino to botalango et siko bo moni ki to so kokate parce que to na vision osala misa minene to na vision osala mamba minene ba histoire minene ba place ki toko ba mbongo ka ba moyen financier mteza nga biso na ba moyen matériel do bo mekepe ko soutenir biso na corps na biso et ça donc c'est-à-dire que au président Nanga c'est lui les Zorobabel na zosenga bino bo soutenir mingi awa na numéro na pesibino bo soutenir groupe eza ya bino rénover kikedi otala ye a dans la marche de santé samedi to tambola mokili mona biso to tambola makasi samedi le 31 août to za la mokili mbaba oya bo mona et puis maire la mignon na ko inviter ya po babilili autant bo otala ngonde bo mona ki mamto lobby eza ya solo bo aider biso makasi na cop na biso to loba Marcel Kontakite propre mon grand frère a ozana Toulouse mais kana ko tala émission la mignon la petite na lobindenge nini mama Ignace Kanga motema na oye wana ainsi que na bana petite na BBC bibish na Jubeka BBC petite na BBC Chikola Pene bo s'abonner na Congo Suisse makasi vie s'abonner na Congo Suisse Kontakite na oloba nini li susu a place nazali mokiliza ndenge wana petite na net chita eza ya bino na pesimbo na pesimbote na Zorobabel président na Kubu Zorobabel papa soki yo tembe makambo nyonso ezate na yeba mama te soka lukinga eza grâce na yo nzamba baxelo ebele a baxelo pena ebele sima na molongo ezali yeba bango eza problème te mokonzi na ngai na banzi mama na pesi bana poto tout mbote tout penza non na yebi bino bena bien te na yeba bino so bokoti bapel na tango na so la boy wane jogo wane na France te petit nga wane jogo na pesi bino mbote ya trop mayanga na pesi mbote trop mayanga ka sembe uluka peta bwaka na bwakiti mayanga ka sembe les occasions na pesi mbote ya fort zo na mbote salam merci en tout cas moko malam papa nanga Damien dongo et continue merci dongo Temunzo dongo côté mituni yoga mituni dongo côté mituni yoga en tout cas merci mokolo malamu nzamba lola pambola yo merci vraiment merci en tout cas vraiment merci na bani bisika bozali bovadi bo sepe bolobi mono la mignonne a bomba biso na masolo elenga bomba biso vraiment nga bomba bino kaka papa John mama Micheline na osekite oseka mukolo oseka bana la ngai mikiana bango kwa mama subi na bilamba eza longa ambiance ya Congo Suisse talaka eza masola kitoko na pesi vraiment merci o to sela ko ya bezala ki artiste et comédien na kati ya groupe rénové ki kedi o esala makana matete ba biso ko sala besoin mona bango kaka okena matete kaka koto ya nini ya baro signature akala tuna aebani ki kedi aebani lokwa bombo ya 50 francs donc so ke o mona e na so ça vraiment merci restez branchés c'est Congo Suisse TV yangone masola kitoko je remercie ceux qui étaient derrière la caméra notre pasteur que j'aime beaucoup pasteur mignon garçon pasteur à Pembe Ezekiel Mutanji Remolonga Emmanuela quoi je te salue Emmanuela passant et pourquoi pas na yo technicien solo l'homme en culotte noire Eric monstre Billy l'homme sage et pourquoi pas na yo Christian Goy maman sociale maman a clé à discipline na kati ya Congo Suisse ezaka yo maman langa maman ni na pesi ba collègue nanga nyonso ezala ya vérité ezala ya Congo Suisse ba gros bisous nzamba lola pambola bino et pourquoi pas na yo pasteur Djedo Walesa na centre de réveil spirituel na ngambo ya Lubumbashi ba oyo ngamba lingaka ngami na ngambo ya Afrique du Sud to na ngambo Afrique du Sud na mona El Chicago loboko nzambe na mona vie nanga Kennedy papa nanga Jimmy Kabengele et pourquoi pas na yo mama Joyce Philo Matadi na kati église Riobot nzamba lola pambola bino boza vraiment tellement ebele Sanyas Maimbi na kati ya Canada ya yo ngwana pourquoi pas
na yo Alpha bitumbi na kati angula molongo na igete bitumbi place tozali tozala esika mama na biso mama Dani ki tomene na kati ngiringo ta veut dire na kati ingende yenda yambaki Congo Suisse ki toko tomeli ba ji donc moi été donc dans son temps passé Ezekiel Mutanjiri donc azaya ko sepe la mama Dani nzamba pambola yo so que Jésus-Christ de Nazareth azongite tokokuta na lisusu à la prochaine occasion bye.